à lobby, maloboto ya ndi lobby na TV. À lobby bien. Bato bako sabinote. Baloba bilobela te. À lobby ministre intérieur za maloba likolo na yete. Oya popo ya asala mukili na ye. Na kati ya Kinshasa. Oya boyi akino sala mboka na ye Israeli. Ya za chef de l'état te. Félix Tshilombo azu la pena Gentiningo bila pena mesing na ye. Suspendre pena ye. Na kati ya Kinshasa. Oya boyi akino sala mboka na ye Israeli. Biso tokani population tomoni kaka lelo ba policier baye babani ko popoma batu ba betu biso machin to coucher. Biso lokwa ba mama tozo abanda ko bana ba kolia ni lelo. Batika biso to sala musala ya Kinshasa bupeto. Lelo batu bakufi 6 personnes. 7 personnes. Na miso kasongo. Jantina tini ba policier ba beti masasi batu bakufi. Na kati ya Kinshasa. Oya boyi akino sala mboka na ye Israeli. Bato bako sabino te. Baloba bilobela te. Batika biso na kati ya Kinshasa. Oya boyi akino sala mboka na ye Israeli. Let's go. Allez.
comprendre te peuple akosimba libango la police vraiment c'est baté déontologie libango baza nango envers peuple na bango bon ngai nakoki koexplike gouverneur oya na ye peut-être bakino basekelaka mais nakomona mwa baréalité oyo ayebake bamama na biso babokoli biso awa na zando neti ngai ozomona age na ngai nde nakomi boye mama na ngai bandaki koteka biloko kolia awa na zando se ngai nakoli awa lelo ntango naomona place ezozala suspandi bamama baozwa moya koteka ata ye moko gouverneur azokomprendre te na autant de mois oyo toza confine eza autant de mois oyo bato baza na banyongo ya baloyer ya kofuta bandako na bango bato bakovivre chance ou du chef de l'état par grâce achelaki biso mwa place ebongo so ezali place ya kofuta tolingai tosuka ndenge nini na mouvement oyo tolingai tosuka ndenge seke eyepesa biso mpasi bagene ebele omoni awa bakibaka na marché awa mais ntango marché eza confine seke eza mpona kokoka biso triple fois obe ndenge nini tozoyeba te gouverneur azala na morale ya peuple na ye ayokela peuple na ye mawa ameka kozwa décision wana akitisa moke baplace oyo tomoni atie bamarché wana baplace wana eza mokie par rapport ya peuple oyo toza na kati ya marché neti na terrain na biso oyo ya mandamal awa na commune ya Kisasa terrain wana eza mokie il y a combien de bijoutiers? Oui, il y a combien de bijoutiers au Batekama na pavillon? Il y a combien de personnes au Batekama Bakabelo? Est-ce que Basali place one? Est-ce que Basali calcul? On a comprendre que notre peuple one est comme place one. Et pour ma maman a biso ya Victory. Place au Baké Gocha bango na école. Est-ce que bango mo bango na ko teka moutier? Et bongo ba maman ya tomate. Et bongo ba maman Batekama bambisi. Bongo ba maman ya biloko asese bache bango wana. C'est que les élus comme le gouverneur a mis à cause de la montée mais à quoi décision alors que on va dans la bataille au téléphone la bataille on va dans la commune bon idée oh il y a soit il fallait qu'il a ça là bas marché avant à soit idée oh il y a beaucoup de problèmes là bas dans ça il fallait qu'il y a beaucoup ça là bas marché après ça avec qui moyen ni après qu'on écarter bah toi là bas qu'il ne soit là bas ici quand il y a beaucoup ça il y a beaucoup sina muté mais oye ko bengana ba ko ba tete ba ça la presse vraiment la façon oyo gouverneur azo ko agir devant population na ye la kati ya ils ont gêné biso OK mais comment va toujours plus de 8 000, 7 000 francs. À partir du gouvernement, donc on va juste laisser aller. Donc, par contre, on a fait c'est 6 000. En plus, le marché, lui, on est côté de ça, côté. On soit loco, comme talenté la voie. Et c'est qu'on quitte ça, moi, ça. Donc, on est là, tout cas, le personne marrant. Comme il y a souka, il y a mon ponzi, il y a comme ça, solution. Papa, il y a comme ça, solution, ça, mon ponzi, la vision. Ce qui, peuple,
ezosufrir boye quand même ata mpe na mawa tokoka suke tokomi na suka yalobiki okeba mosuku akende mairie okeba mosuku akende plan fungula okenda osala na fikini oyo tokokende awa bala nini soki na tipka eske marché central balinga olia baokabulakabula alobi boye aza na misala na ye oyo ya osala na minute oyo tobosanake tozala na baplace na sala kakitikelokaki esala telo mote karampuka aza mokoli aza mpona biso nde motu tokovote biso mpe teka tokolinga ye oye en tout cas maman tokomi na suka aza mokonzi na biso en tout cas asunga biso azwa biso solution tokoka te marché na biso oyo ndenge eza boye tozosenga vraiment chef de l'état loka Félix Tshilombo fallait atelema aloba azwa pene décision ya Jean-Tini Ngobila omoni mezi oyo bazili kamere lelo kamere azwi mbongo ya population yango wana azotelema na boye na prison azwa pe charge ya Jean-Tini Ngobila tolembi oyo eza konyekola nde population oyo ezalaka te toza na bana toza na bacharge biso baoyo tokufela mibali tozali na bato basunga biso te totikalaka na charge papa ya bana na biso ekomaka ezambe na miniti lelo Jean-Tini Ngobila alobi maloba toyandi lobi na tv alobi bien alobi ministre intérieur aza maloba likolo na ye te oyo akopo ya asala mokili na ye ye aza chef de l'état te Félix Tshilombo azwila pena Jean-Tini Ngobila pena mesure na ye asuspendre pena ye Jean-Tini azwa suspension tolembi pena Jean-Tini Ngobila epina misala na ye tolembi yango amemani biso na zando tolongwa na zando totikeli bango zando na minute atango ete public na zando batongi te akuti na mesa basiosike na biloko ya bato ebele kuna zando eza nango salite azosala ye eloko moko te asali lokwa 3 mois 4 mois yango babakisi su 2 semaines tozopesa valeur na chef de l'état na 2 semaines na ye abakisi biso tofandi population tomoni kaka lelo bapolisier baye babandi koboma bato babeti biso masasi tokushe biso lokwa bamama tozonga bandako bana bakolia ni lelo bato bakufi na miniti oyo population tozosuna bino baoloba te le peuple d'abord oyo tokotaki Tshisekedi wamuluma yebisaka biso le peuple d'abord toza na posa Félix Tshilombo atelema aloba epui misala nyonso tolobaka vraiment population akomaka esika bazosala misala amonaka ye moko ata teke moto ayebisaka ye te moto ayebisaka ye likambo te ye moko apita amonaka likambo esalami lelo fati aza mobali aza kinwa akoma mpenza awa akoma amona asali eloko te aya tokemba fort 3 mois ya asala bulo te manda yafanda na se balongola ye bango mpo banyokola biso population te tokotaki bango baza na baplace wana bango bazolia biso nde tonyokwamaka tokanyokoma esu te oyo eza mwanaju ya souffrance te toleli tolembi tokobanongolaka bango te awa toshanye deja matalo jamais de postalité yango nde tozala kosala yango mpona azo suspension na ye yango Bapota oyo eza mpona Jean-Tini 3 personnes baototika esanga mpe ya sokele abengi biso tokomi ntina na bokasa na ye apres atindi bapolisier batabase biso baninga misusu bakufi tokwei ntina bamisusu bakangami na kura bamisusu 3 personnes na masasi 3 personnes na masasi 3 personnes na kura oyo mbeli ya ujana akuti biso alandi biso na toilette ujana alandi biso ntina kati ya toilette naba ombeli talaka Ngobila na sindi basoda na ye ujana tola mama Jean-Tini Ngobila eza bolekana papa toliki boyete bino mpe bakonsambo kobosalinga bakoloba Jean-Tini jamais kozala président baloba baboya
États-Unis pour la nuit. Tu pas de changement. Soki changement le peuple d'abord. Biso tolandana na peuple soki bato wana bakomaka ye. Biso peuple tokotelema tobengana bato wana. Biso makambo oyo ba makambo ya 3 ans. Jatine azora tongasa lubanda 3 ans. Après le sima ari azo bambongo na ye après le sima na wati na leta. Koliki ya mote. Koliki ya mote bien. Ministre l'Assemblée provinciale. Ameka kotala likambo ya Jantini Ngobila. Lelo bato bakufi 6 personnes. 7 personnes. Na miso kasongo. Jantini atini ba policier ba beti masasi bato bakufi. Fachi presse ozali. Ozotaka mam na miso. Population zo souffrir. Pas défendre les droits. État de droit le baité à ça. Pas solution. Nalobi boye jusqu'à nouvel ordre zando ya monene ezali ya kokangama. Bato bako sabino te baloba bilobela te batika biso tosala musala ya Kinshasa bupeto na kati ya Kinshasa. Oya boyi akino sala mboka na ye Israeli. Na olia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu.
ya mode yo bandika na fufu. Oui, pour Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Ça n'a pas de boy. Mon collègue maman le salaka. Mon maman Israël va soler. Égyptien la cible. Gana salaka na pratique de côté chocho. Ba Égyptien va soler la biso. Batikalité. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? O simba. Let's go.